Kufa, maman aza malade. Aza malade, aza très grave. Comme bon bayaya, bazonyo kola mama. Nanda kwa nganga. Po ba bebisa mama. Comme le quoi yende komutaye ko kutana na biso. Kaye pasa leki. Oh! Bolia tata na bino te ote. Épreuve. Épreuve yet. Épreuve yet. Y'a une épreuve. To solo la te. To solo ni kamni to solo na yo. Sko likambo. Isaac. Costume ne seni. Isaac. Mamno yo bana. Isaac. Il est grand temps parce que Bible va dire racheter le temps. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Kadi, olobi ba bulu ezate. Dans le centre professionnel chez Bisso. Apesi bino occasion ya ko apprendre métier pour na kozala moto lobby. Spécialement conçu et organisé pour aider les orphelins. Venez être utile à la nation congolaise. Bana ya bamwashi. Ole okende kutelengana na baterase ovanda ko nazane lokwa kusala te. Yaka kuyekola kukanga suki. Auto-école, prise de vue et esthétique. Na centre de formation professionnelle chez Bisso. Ouye pour le métier nzike. Formation de qualité, formation professionnelle à bas prix. Jeune orphelin nyonso, il y a moi comme à mobile. Pour tout jeune qui veut apprendre un métier, il y a qu'un centre de formation professionnelle chez Bisso. Au cours filmer ba mariage, il y a qu'à ko la mukapa. Oye ba mukapa, make-up. Chez Bisso, centre na Bisso moko. Tika kula la. Yaka ko, yaka orphelin yaka ko, chez Bisso Pro, yaka ko, yaka. Centre de formation professionnelle chez Bisso t'accompagne jusqu'à l'emploi. Nous sommes dans la commune de Limité, à la première porte, Fikim, village Pepsi, staff chez Bisso. Contactez-nous au plus 243 82 01 22 226. Pendant 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi si tout mon bas zobo tate, ndi yango ko sala kebo kabwana. Et là on y yo senga biso awa tout ça la nuit qu'on a tout c'est retenu. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp
Plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous s'ouvrent à partir de 3W. Là, je vais sur télévision, faire plaisir. C'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présentatrice de cette émission, brave Josie, car cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux, on nous trouve un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, c'est belé. Botarabiso, ma soleil ici et ça la passe. Je dis souvent et je le répète. Bien aimé dans le Seigneur, les gens de courage au Royawa, des bossos. Nakati ya plateau où il y a bravo Jésus, mais il y a d'autres personnes, peut-être Sony, peut-être cette courage et Zozangaye, mais n'angina ibsoyon ozangi courage wana. La volonté tu as, cette volonté là aux anango, mais la décision de venir aux anangote. Mais j'aimerais te dire quelque chose, même si tu viens pas la Nakati ya plateau bravo Jésus, mais il y a de serviteurs tout autour de toi. Obaza ko ensecle yo, confesser. Renoncer na mabe, se repentir, pour que vous communiez à malam na Yesu Christ Masia. Na yina ibisa papa moko, mama moko, elenge moko, ya mwasi to mobala kotala nga na ngonga oyo, na itando ikeke. Yesu alingi nga na yo, kwa kufela nga na onekulos. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Prends cette courage, cette décision, cette détermination. Ça partout. Biro na ebite na balabala na mutuka. Na espace moko kenda ko vando kitata mo ama ya malili. Momona ki pe misho a bravo Jésus. La différence c'est sorte ba salo yo otomba ki nango jourwana. Bazo belelo kaka. Renoncer na mabe, yamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Nalingi na rappelo ko bosa na te. E bandeli nyonso ya mokilo okolo asali, alinga ki biso to za na lumière weza ya ye, sa nature, que sa lumière qui donne l'éclat, qui donne le pouvoir, l'autorité et la domination. Satana rotambola lokola moyibi tango nyonso tout. Nenge Jean 10 ces autres le voleur vient que pour dérober, égorger. Nda a baby sibiso. Mais lingi na ebisayo, l'Apocalypse 12, malheur à la terre, car le diable a descendu avec beaucoup de colère. Moyibe akoyiba ote ozanango. Nangina comme ça on place exhortation te, mais na linga oyo kinga osala yango. Nzamba opambola ngana. Merci na manière on soutenir ba veuve ba vieillard, continuez toujours à faire du bien. On va continuer à kosala bana wana ba maman wana, ba personne vivant avec handicap et pourquoi pas ba toyo ba zangi. Azane pas orphelinat, azane pas VFT, azangi nde. Otalika place à olala, okokite. Continuez toujours à faire ça. Nzambe yalola akokanisa elo ozo sana kati elanga naye. Torolela. Moko ya biso du côté ya technique azate. Du côté ya réalisation azate. Du côté ya design azate. Torobera ba on ba héros de l'ombre. Ba mon na raté. Biso de toyebi bango. C'est une personne. Tobenga ke biso nyo som tabenga yegara ingénieur Ben Kabiana qui nous a quittés. Il est parti depuis le 11 juin 2026 à 6h du matin. La famille bakoko peut savoir son message c'était parce que baby j'ai dit aux arana kilt basi sana nous pe ko batela ba pato ben akei mais ba pato bazana on a vie. Il est parti. A ozonga jamais. Course na biso nzela biso nyonso. Nasi be misho ezoleka. Botala biso, bolanda biso.
Ce beauté n'aura vraiment bon. Nakata Chebiso. Papa Mike Moukadi. Autrement, Bobengake. Papa Chiki. Maman Lydie. Papa Thomas. Prophète Eric. Papa Delemba. Papa Eli. Tous ces serviteurs dans l'ensemble. Il y a Chebiso télévision. Tout ça qui est belé. Tout collé là. Dans la biso dans côté. Ma famille est pauvre. Tout ça est fort. Votre contribution. Et vous aidez biso. Tous les années qu'on a biso. Comme il faut. Atiki Bana. Papa Thomas. Shalom. Comment vous allez? Maintenant, ça va? Oui, ça va. C'est forcé, ça va. Ça va. Ok. Merci dans l'émission précédente, à Tunakio, Likambwaben. Mais je ne cesserai pas de dire ça. Parce que même à beaucoup, on a bravo Jésus. Super. En tout cas, excusez-moi. Je serai comme ça. Jusqu'à ces 48 jours à Ben et Eleka. Ben Kabiana nous a quittés. Ben Kabiana. Kabiana, oui, oui. N'est plus. Azaï Sunabi sauté. Ndenge Bayi Mokiri Balobaka. L'artiste ne meurt jamais. Voilà. Il demeure à travers ses œuvres. Ses œuvres. Tu te moni. Na expliqué ce qui te moni couleur ya kitoko ya orange eza na sima. C'est l'œuvre ya ingénieur Ben. Ce qui te moni couleur ya couleur verte na orange oyo bache na logo oyo et puis ya pembe oyo eza ba œuvre na parce qu'il était un artiste complet. Donc akoki jamais kosalelo mosala ce qui a présenté nanu yango te en image. Donc aola qui soit eloko ye faut reproduire à l'action yango déjà. À l'action yango déjà. Je me pose des questions ceux qui tout le quoi yaye ils appellent na mutati kalina yango. Nzambe ka mutaili ndi abombela biso la surprise. La ba réserve. Si réellement ils a eu le moment ya Android nenge futur nenge zo projeté biso où ils a que bazui mémoire ya mutu to cerveau ya mutu ba gardant quelque part pour na ko réutiliser sous lobby. Je crois que ndenga tiki biso on allait au moins kotika na bibliothèque lokola ye. Mais j'ose croire que au moins atiki au moins ba élève au bazana toucher lokola ye. Merci. Merci Papa Thomas Nzamba Pambolayo pour cette appréciation de notre ingénieur Ben. Personnel. La vie continue. On est là parce que les devoirs nous appellent. Madame, bonjour. Combolayo. Oui, je veux bien. Combolayo. Blessing. Pardon? Blessing. Maman de Koblexing Toyaya. Toleki tomwana soto solola omeki oseye ko bakselanga ta moi voix pona saniti na oyokayo. OK. Ya blessing ya sala ni na vie. Elote. D'accord. Na présenté au Moussala Nzambe Thomas Fabien. Soyez le bienvenu. Na kati ya plateau na biso. Bravo Jésus. Limbisa biso okuti na moment ya obstacle otozolela ne una biso moko ya biso aki. To singa papo kambi biso la prière pour to continuer na ndiko. Merci. To sambeli na kombo na Yesu. Dieu tout puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, tout précieux, merci. Parce que ceux qui otangi bisote parmi les vivants na mokola lelo mais lelo tonga tozala nisika ote ebele batiaki elika mais selon course na calendrier bonzambe na yo bodeterminaki ke batika biso na mokola lelo yango toza reconnaissant totondi yo biso na ilanga na yo Seigneur ya bandako na biso yo nde obatela biso
tosengi nyonso ekoleka au Seigneur, que ton Esprit Saint yende akamba biso azala na biso na kombo no Yesu Kristo tobondeli. Amen. Premièrement, bonjour. Mane opisa tosino kuluka lisungi. Papa kufa, mama aza malade. Aza malade, aza très grave. Aza ambasi na likolo. Comme bon bayaya bazonyokola mama. Donc quand les amours mukie moya koloba ezali te. Donc beta mama kosa posa mutema na bango. Mais nazoyoka mwana loba eza te. Demande koyoka bango na yana biso mobali ke bazokende na ndako ya nganga po babebisa mama. Babebisa mama parce que mama aza mapangu ana mapangu na ye lopangu moko ya liboso ayibaki buku ayibi buku na nsima matanga ya papa. Ntango baokunda papa mama bandi oluka buku wana mpe yayaki obimisa buku wana me buku yango ezalaki ya bien te eza mabe. Mama azwaki yango ntango aremarke ke makambo eke mabe azwi lopango mosusu ateki. Après koteka bayaya lokwa ke bango balingaki bazwa deja lopango bayaki komenase mama. Donc babeti mama souffrir fort. Nakenga na mwa mukie mwaike ya koloba eza te bandeka kotala bande koyebisanga ke yokanga munoko so lobi tosala mabe. Bas donc yaya soki akina makambo na ye bayina bato ne bakamarade na ye ya mabe koyosa double na ndako koyo menasi mama kozwa moto mama kobeta na mire. De mama souffrir fort. Après konyokola mama bongo kobokela mama malade mama koti ndako. To mama koti ndako bango bayisanga kaka ke na kotela ka mama ju mama okufa nakie na ye. Okana za mwana mukina olobani amone loko loba te. Nazoluka basala nzambe basuteni mama nanga po tokina ba hôpital totamboli tokina ba hôpital balobi ke fo bakataka mama lokolo watika lokolo moko. Donc nazoluka basala nzambe basuteni mama nanga nga moko nakoka te na mwa mukie yango nayepa na bino pardon bosunga nga bosuteni nga pardon epa bino bosunga nga mona. Ces derniers temps quand je dis il y a des choses, il y a des choses. Est-ce vrai? Il y a blessing. Bah il y a aux obétali solo. Bah ça bah il y a propre ya. Papa maman. Oui. Te sert propre. Oui. Bah mais surtout baza na ba voyage. Donc obenga bango wazobenga bango pour nous pesa bonne formation. Pour que makambo ne tali bango ti. Falana. Bayaya oba o menacé maman abino baza combien? Baza mibali. Moi bala basi. Moi si moko na mbali moko. Ne ba oba beta maman abino. Ba beta maman. Maman abimisi ba pendant 9 mois. Wa zangi ba pongi. Oh. Seigneur des grâces. Je suis choqué. Papa Fabi. Maman Witch. Nino Roloba. Merci pour Namaloba.
ya liboso na koloba pona ndeko na biso blessing nzamba pambole na premièrement parce que saleli oyo ezali na une signification ya kombo na ye parce que blessing eza na anglais ou ilakisi na français ilakisi bénédiction azali pamboli pona libota na bango nde na yango ntango azomona un ça ne va pas na kati ya famille azooblige kotelema comme lumière po apesa clarité bisika mabe ezali na kati ya libota. C'est bien ndenge oyo ekoluka biso. Je crois biso en tant que basali ya Nzambe tokosunga bino mpona koexplike baye baza na kati ya tort kolakisa bango la voie ya vérité po bazala malamu parce que Bible ezoloba clairement que mwana esengeli atosa moboti amiemi aye parce que nde par là mwana akoki kovivre mikolo ebele na sa mokili mpe akoki kovivre lipamboli oyo Nzambe akitisi na minoko to na baacte oyo moboti akoki kopose likolo ya vie ya bana. Ti oye c'est pas que yo moko kaka parce que omoni mabe ndenge ezosalema na famille Nzambe nde atouche yo parce que na kati ya famille nyonso nde tozalaka na mokili boye Nzambe azalaka na mutu moko ya simbaka po azala comme leader azala comme mutu oyo akoki kolongola bato na kati ya captivité parce que y a des lois oyo ezalaka imposé na kati ya bafamille. C'est que nakoki koyebisa yo vu que l'envie eza makasi na kati ya libota surtout concernant bandeko eza na eloko moko te oyo ememaka bondoki makasi koleka surtout ba conflit ya lolenge wana oya bana bakota na baboti surtout na koviser oyo etali bomengo parce que ça se voit clair. Et puis j'ose croire en tant que mosali ya Nzambe même mbasu mama na bango azobela eza ya voie normalité eza ya voie normalité parce que ceux qui mwana déjà komi kozwa audace ya kosimba moboti na nzoto c'est que na spiritualité il y a confiance moko boye ou ebotama de quelque part parce que na kati ya mokili ezaka ntango baopesa moto eloko bakoasurele ke moni eloko oyo ekobatela eloko moko ekosimba yo eza te. Mais au-delà de toute chose il y a des lois spirituelles, des lois universelles oyo moto soko otamboli à l'encontre nango ceux qui ont foutu pour casser les lotés et bien que lobby même tes enfants même yo moko va otika mokili il y aura toujours des choses oyo koki au futa contenu ya mabe ozo sala lelo comme le quoi yende ko mutaye ko kutana na biso c'est que na ko yebisa ezali azala na kimia azala na confiance na Nzambe bande kone baya soki baye to solo ana bango to faire voir bango réalité et puis enjeu par rapport ya peut-être bisika bakenda kotia makolo o ba okanisa peut-être yango ne ezala solution à problème mais or la vraie solution ezaka ceux qui mwana o accomplir ezali ba loi ya Nzambe ezala wana je crois pour na avancer moi mingi esenga il faut bango baya c'est après avoir kosolo ana bango on saura comment ko guider ndeko na biso blessing ainsi que ba ndeko na bango concernant o etali ba problème bazana na famille on a koloba yango. Voilà, merci beaucoup Papa Thomas. Je pense qu'il y a blessing, ça fait très mal, c'est très touchant. Marambo Choloba, mais on vous promet pas grand chose, mais on vous promet dans le Seigneur que l'Esprit de Dieu est là pour accompagner l'homme de Dieu de trouver une solution
pour que tu récupérer maman la biso azan en J. Et ça va te payer batiki biso. Comme ingénieur ben. Mais elle est encore en vie. Quel que soit malade azan ango, Dieu est capable et obi qui ça. Voilà. Je pense qu'on va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana mobi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana mobi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pona Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus ngomba bakokoka te. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana mobi vi na ye. Wala mwasi na kata kama tedi misai. Tedi misai sukoi. Voilà, merci. Bozong na biso na kati ya plateau, nzamba pambola. Bandeko surtout na biso partout dans le monde et surtout bandeko batala chez Bisso Télévision. Merci de toujours être là, branché, à regarder, à aimer, à liker. Pour continuer toujours ça, bola mo ça pour la bas biso. Il y a bitiki orphelinat les ana Viaza numéro 27A référence pour ma tété banounou okuta bana bazwana et continuer toujours à soutenir le veuve, le vieillard ainsi que des personnes vivant avec handicap et pourquoi pas Boléana Bisso parce que l'un de nous
nous a quitté. Ingénieur Ben. Personne. Bakoti langa invité. Bakoti langa va inviter langa. Baroko kota pour que tu comprends qu'est-ce qui se passe réellement. Bonjour. Yo. Bonjour. Osani. Comment c'est non? Osanoni. Maman. Osani. Eh? Non, tu n'as pas ta maman. Maman, c'est là que maman. Oh, les qui n'a biso. Maman, maman comme toi yeli ouais, etali ete. O comprendre. Maman obiso yeli, papa zela na nous. Bozela. Maman obiso yeli ah ouais, etali ete azape na posa yo kama makambo oyo te. Mama boyeli ni. Oh maman, yo to sito maman to yeli. Oyebi bien makambo obiso to yeli ah. Mais makambo to yeli ah to za posa ya zala te. Alors on prend ni na zale la binote. Azale ki la binote te. Leki na biso mwasi kwa na biso. Siko mabeza. Azala te. Pour la raison ezali. Maman. Masolo toza posa na ngoto solo la ah ouais, yazala te alongwa. Masolo ngo eza tabu eza nini ye po falongwa. Alongwa kaka. Point. Nga na ibichi na alongwa. To vanda pardon. Na bonde libino. Za musala nzambe. Azale ki na bino. Masolo pe boyeli to betango si masoki ye abimi. Toso bimisa ye mais par respect na sengi no vanda non. Ya moi si vanda. Aux place. De Romobal. Papa Thomas, je vous en prie, prenez place. Tande bo le lisaye. Na beche. Na beche. Ah c'est pas mon toile les faut pas bêter. Na nenge oyebi vie. Bon. Bon ça ba ya na ye. N'est-ce pas? Oui. Na ozala droit au bi. À part que soit makambo obi no boyebisa biso pour na vente so boyebisa biso wana. Mais leki na biso ayebisi bino, leki na bino ayebisi biso. To ça la bino sous publicité ya lopango te. Pona? Yo. Ouais. Oh malembe. Maman, kaye pasa leki. Oh. Oh. Ni nango. Omelo na beka sala ah te. Lopango ni. Kaye pasa droit lopango. Maman etali bino. Aso yoka tesiko nebi no boni. Zela no. Nani? So etali bino sko bino boni ngabote ka lopango po yazo panga na ete. Ah. Bino bokinenda kwa nganga bokebo mama bokebo ki mama bino maladi. Nalo makambana. Bosana. Yo. Yo mona ki esika biso kinenda kwa nganga bino. Boyo mama maladi. Ikamuni nyango malembe. No akuna yo. Aya nini? Mama lolo baki na azala awa te. Una yebi. Nebi tina mona Bino ne boli bobo mama bino. Te bino ne boli bobo mama bino. Mama zolo bali mama. Bino ne boli alo mikasi. Alo mama etali bino. Oh, obo ngai ba yo mutayo luka ngai singa makam. Ngai na yimi mama na bino. Ata luka etali yo te mama etali biso te so biso famille. Kasi boli bobo mama bino toti. Bo bwakele maladi toti. Épreuve. Bolia tata na bino toti. Épreuve. Épreuve yet. Épreuve yet. Y'a une épreuve. Yo. Tant que na l'état botu na l'état épreuve. Épreuve yemo gazale ki la bino vivante. Y'a une épreuve à solo. Épreuve a bo lukani mikanda audio to vidéo. Na mona na nga vraiment bandoki vont avoir obis ba ki ndoki no vraiment visa yango. Comment on a bien okida? Non mais on a 12 malèvres on a lié on est on est kawana. Pardon. Ovanda. Ya Oh. Yemo ba faire sur mobile.
ya mama loba o lobele côté ya mama loba na mo ndingo loba mama etai mama tazo mama biso ni ya ya etali endeni oko vanda te na vanda leni to solo la te to solo ni kamni to solo na yo sko likambo Isaac costume ne seni Isaac mama no loba na Isaac na tuni siko yo makeba o ta la mama ye yeah mama fan bu viva akabo kabwe yoza mwana liposo na famille mwana misato mibale oyo baza liboso baza donc moto atikali lokola chef na famille na minute eza yo obai komona Yirsili mama mais je etali yo te mama famille je etali yo te bino wolo bakali lobo bengeli biso ah wato si tete mais oh mama ni ta mama pardon yo mama na kota ki ana moi bana kokota mama famille zo ngati te etali yo te to za basolo za maboma etali yo te ku non c'est pas te père lobelo ko bengeli ngabi mbena mero ngana kendi esili ba mo bana bibi ya mwasa ye ah mère to ya mwasa tikali te to za calme bolo belo bo bengeli nga angalo après tu côté ça kan tanga ne na za bo za kama so mère ndebo benga po malembe mabezala malembe na olobi to benga kibino awa eza poto imilie zana lisese moko alobana mokili mwana moke ataza ya kotelema yana makambo so ko yiko mona te o mukula za kovanda komona yanga masisi na kombona te lobana nga normal na kimba moko nazokende tikela na sisi tikela lisese wana ni kolobani na age naza ya yana makambo so ngana ko yiko mona oyo komona moni nyonso oyo ezosalema mopepe nyonso ezosalema bokumbisa nzambe ekobozana ndenge mona walike malamu tikanga na sisa ko nayebi kozala kanda mpo ozala odevore nga osala nyonso ya mabe likolo na nga probleme eza te na otikela otan wana me ya motu ya tikelanga mpe ata 2 minutes oyoka mamu na oloba kanda nyonso oza nango na otikela otan osedefule yaya bokumisa nzambe wana leki mwa malamu leki oyo aza attentif emona voi ya nzambe aoyoka makambo nzambe aomema ye ti boovanda boomona mambo eleka na kati ya famille boososola te tososola nyonso tomona oka normal mpo tovivre boomona o normal c'est parce que la voix ya réalité to ya vérité nano botikali kozwa ngo te ntango boomona mama na bino na mbaso eyelobela bino ya maladi ya maladi ya mutu nyonso to azwa mbaso ya maladi esilaka otika bino mutu mobwakeli mère solo banga boye solo yana nga koto ile komasi ke pe pekisa pe kasi mère na osoki mère so za nani pekisa yeti kanga matoyi kuna solo yana nga koto boomona ngo normal boomona ngo est-ce que boyebi ke mbaso wabwakeli mama na bino eza po ememe na kufa pena so pa kufa ka boye sa kufa ya problème tikanga na koma papa na bino akufa liwa moko briske oyebi c'était après avoir baye kointoxiqué bino mambo ya mapango bino nde bana il faut bozwa en tête ya mambo mapango mama na bino akosa bino bozwa en tête pourquoi beaucoup céder beaucoup teka vie na bino boye na facilité ba oyo ba intoxiqué bino na pourquoi bango bazwa yango te c'est parce que bavandi bao raisonner bamoni ndeko na bango aresisa na vie bino bana lokolo boza baomona bino bolibisanga mpona terre baomona bino basone papa te sone eza mwa to likolo bamona bango mwa oka bayanke oka bafazer sansi wana yanke libanda
bamona bino bayuma fraterne yango kolobaki yanke yango te elakisi ke oza yanke bakodefiso maloba na monoko me na vrai yanke eza wakanga teke na yanke vrai yanke eza mutu oyo aomona vi lobi ndenge kozala vrai yanke ye wana epuis bavrai yanke baloba mingi te bavandaka baobservaka comment se fait-il bino bavrai bayanke bongo kosaisir te ke tata na bino ti akufa mpona mambo ya lopango mama na bino ti mbasu bino boyebi mbasu mama na bino aza nango bongo komona te ke eza makambo ya lopango bango mutu babwakeli ebana c'est parce que boza na envie trop ya koluka boganye oyo eza ya bino te moni makambo nyonso bokoboma na bino na suka nango bato batindika bino bozokufa bino na bino na suka batikali koyelite makambo na bino ngana oka pasi ntango naomona yo yaya leki bomemana na loyenge moko boye eza na suka te likolo ya biloko ya mokili lupango tata bino boyebi te nini asalaki po asomba lupango na ye to mapango oyo bino boomona epuis boyebi te po anini bandeko na bango baotindaka ya bino bana boteleme na mama bobwakele maladi bobwakele make bokondima na bino te me boyebake ti mama osouffrir eza likolo ya motu na bino bana biblia eloba mwana miemia baboti na yo mpo bango baza banzambe no na samoki komiemelakisi nini eza oyo telemo tolobaka mingi na français tolobi kohonore donc kotosa kopesa moboti esika na ye mais soki bino bana bokomi na niveau ya kovanda bobeta moboti oyo aboti bino oyebi shara bilakeli mebe eza likolo na bino non mama to papa ata aza ya ndoki tosa ye parce que eza na maloba mosusu kaka koki kobimisa na vi na monoko ne boye tanke oza makila ne descendant na ye ekolata yo parce que oza donc asala ebele mpo yo bima na kati ya mokili non ça ne sert à rien botelema bosilika nde bosilika boye opo oganye eloko moni makambo nyonso na omona ti boobunda boye nayebisi bino so bokontinue kaka na chemin oyo na voi oyo bobima zero yafungola motema fongola motema bokobima na eloko te bafuli bino mopepe barevolte bino contre mama na bino yango moi natuni yo question ti mama na bino osouffrir na mbasu elobela bino nini parce que ça se voit clairement mbasu wana ti bayebisela zwa eloko oyo bobwaka na porte chambre na ye no bobwaki ti okanisaki mama kolekisa motema mama kosala oyo boza nango bosenga mais yango nde eyokola mama na bino lelo bopango mpe bazwi te bakozwa te mama wechi bakozwa te ya liboso bateka yango eza awa yeyo aza awa bateka yango bozwa combien sibandakaki kino ke toteka nde oyo etikali nde bokozwa mbuku bokotikala kozwa mo te il est grand temps parce que bible eloba bien racheter les temps les jours qui sont mauvais wana balobaki boyebaki yango te ozoba te eza makambo eza ye ya molimo makambo etali bible te à chaque minute, à chaque seconde, en tant que mouton vivre dans mon kilo, Nzamba qui est là imaginer, il faut saisir les bons moments, les opportunités où Nzamba a présenté les bons moments. Naïbi qu'on a la matoui, aux amours, aux a la émotion, âme na opé, ils appellent prêter à yoka makambo na oloba, esprit na yo, ils appellent captiver na makambo na oloba. Bozoka na nzela eso bo abandonner nzambe aza prêt ya koyoka bino mawa quelque soit oyo bino bosali libaya baboti na bino quelque soit souffrance nyonso mama na bino osouffrir lelo nzambe acapable ya kolimbisa bino eloko na kosenga na yo lokola eleki na yo soi-disant na aomonaka ndenge azaleli problème eza te nga na kosenga mawa nzambe luka obenda ye ovandisa ye bosokola botika kocrucifie mwana na bino asali eloko moko ya mabe te par contre eloko asali eza mpona kosauve bino eza mpona kosauve vandisa leki na mobali solola na ye
boya kosenga bolimbisi pa ya mama na bino. Mama na bino abinza maloba malamu likolo ya vi na bino. Bobomona bolamu likolo ya vi. Mbasu wana seneke eloko babwakeli po elongole na vi. Soki mama andimi kolimbisa bino, ozala bana malamu lobi. Puis maladi wana seneke quelque chose tosambeli mpona yango nzamba kolongola likolo ya vi. Apokalipse alobi oyo aza na matoni ya koyoka ayoka, oyo aza na motema ya kotia yango na misala atya yango na misala. Napesi verset eza Apokalipse chapitre 22. Enasepelaka na suka lobi kala mingi te nakoya mpona kofuta motu na motu nyonso elo ya misala na ye. Siko bakofuta wana misala ya konyokola baboti. Il est grand temps de trouver des chemins ya malamu parce que ça va. Parce que ceux qui ont vendu boy, c'est que motema na oyo eza na bonzambe mona kati na ngo oyo magi eza étouffé, nzamba capable ya kolamusa ngo kopesa yo vie ya solo. Je crois. Voilà, merci Papa Thomas pour cette très belle intervention de ce jour. Le plus important, c'est à la restaurer, ils ont un chemin. Vu l'attitude de notre fille, comment il se retrouve de quelque chose, il n'y a pas beaucoup à commenter. Ce sont des enfants où Tobo de la Pona Bango, mais papa Fabien Ouchikoloba Yaya. Je pense que est là, on les lit parce que ce moment-là, parents va au kende, Yaya va au kende, maman va au kende, et ça la passe, mais à ton âge, on te voit comme ça, tu es une petite fille, mais aujourd'hui, quand même, souci à famille. Nebi Genzamba Osala Bolam, Ebele, à travers votre famille. Il y a moi si, Nasi Oyoki, ça sert à rien. Bibézo, ça veut vanité de vanité. Là, mon bébé là, on le battait, papa Fabien Lobi Ebele, vanité de vanité. L'opa, maman, à la vie, à Koufa, Bino Kande, héritier à Lobi. À Koufa, Siko, to Lobi, selon mon canon, Nzambe, Woti, à la héritier. Pourquoi qu'on a moyen va pour nous précipiter vie pour bino bozo botika tanzambe boluka ne ya bino ndenge pa lukeli bino bino pe boluka pona bana bino. Voilà, merci Papa Thomas, on arrive à la fin de cette émission. Ceux qui Christ a invité liwa payete to kutamba la sima. Merci. Allô Masasi, ya Masasi, boni mama kuna na homme de veilleur misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman apika église alors naoki bien te tant bazosenga mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza sunde ngwana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama mene lelo somoni mama azongi génite mama azolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga elo musu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso futi mbango nozo regretter te awa tusu bien na ezali ba minganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emoneli na misu te emonani bambongo na zofinda ya pampa bana c'est fini tout ça bokoliango lisusu te homme de veillard misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme na komili petit misuna babe
Mais tu peux prendre 7 ans. Moi, la vérité. Papa, parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini pona tout c'est yo ko nini. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.